reporter peine pour gaster ma salle nini. Je me pose ba kama majabu. Ah, là nous avons téléphoné ma majabu. Ma gaster mon amona que sika lobi négativité, gaster ma poser que ma question na eh. Dernier les gens n'aiment ce que pas dernier c'était. Ba moi dernier c'était ka gaster moi na bat point. Dernier ça va beta baba pétage, ba ko kangisa été. Na mona ba pétage dernier c'est beaucoup quand est-ce que muto ba ko kangisa té bozo ki mena mutu ma babi ke micro na e caméra na ene besa ke moi 50 francs et da ka futa ndako ana ma fa mo betali la rai. Patanga ko ma job. Na mokili ba kangisa biso na bonzambe lisusu to ki ma wapi. Poto yeba moi na mokili so sini to ki na bonzambe sko na bata mo nzambe ba pasteur ba okanga bato. Ba passer so comme tant comme na e ba lukisi ba kangisio. Bisa so kon kesto kangisa na siko e wapi bolingo. Moi moza communauté chrétienne. Bon, est-ce qu'on a un jugement personnel? Bino bo sa mama nzambe, so ntaya beti no ndika, nzamba jugete. Sur le jugement personnel wana ndena oboya, on maja busko ngolata. En tout cas, maja bob na fitilité, botika Christian fan na Christian sa ataki caméra aloba kité. DKM Flash TV. Awa. Sona o lo tondite ko mekate na DKM Flash TV. Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour vous avoir des informations bien. Oignon se fait ça conseil beaucoup dans a DKM Flash TV. Vous abonnez belé. Vous baliba mon orgazi, vous monez côté musuté, au bas théâtre, au bas gag, au ni bilo oignon se beaucoup dans a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, Bachene Leng, Bachene Kitoko, Yomutovain na Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, Tofongoli, YouTube Nabiso, Yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commande ma solo. Ba oyo linga kaba musicien au commande ba on a 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commande ba on a 4. DKM TV ma solo. DKM Flash TV avec Barbine Mungondi, la capricieuse de la presse, Madame Aboupia. Moi ça c'est Pélissa Rabino. Bon continuez quand on s'abonner à on a DKM Flash TV. Bon vous allez jamais dessus parce que tout ça est fort à la bino kaka ba actualité, ba nouvelle il y a bien. Ma solo est bien on a DKM Flash TV officiel. Merci beaucoup à notre caméraman derrière la caméra. Merci Maemba. Merci beaucoup à toi notre boss papa David Ekanyama. Merci beaucoup à Patrick Emounda depuis Istanbul, depuis Turquie. Merci na madékono so bolinganga o pesa biso confiance. Lelo vraiment nazanga moroté bon déjà invité nanga nazana Beril Mabiala mangango on a bien ramuninga to komeka ko sola par rapport à actualité o équité l'émission na internet na YouTube. J'espère que bomoni déjà invité nanga na zo yamba lelo o to komeka ko solo par rapport à mambo comme l'émission na internet. Bonjour Beril man. Bonjour Barbine Mungondi, Madame Aboupia. Muninga. Voilà, tozana Beril Mangango Mabialo, c'est les boutures de la presse. To remeka peu ko sola par rapport à mambo l'émission internet. Kaka na sujet ya majabu talent to moni awa ndeko na biso grâce temo o asala ki émission na papa na biso Denis Lessi to moni ba retomber dans sens nini grâce témoin a posté na page na que caméraman na Christian o aza ex travailleur ya majabu talent o babandaka majabu o alongwa balongola na majabu pona ba raison o musuto ko loba te mais azaki muto a utaki na majabu et lelo basali émission na grâce témoin aza concert na biso grâce témoin annoncé na ba page na partout na ba nini na nyonso alobi ke cameraman na aza menacé à mort aza menacé pona majabu ndenge a filmaki nde bayambaki pasteur na biso Denis Lessi na yebite tozana ndeko nanga Beril Mangangu analyste to komeka un peu ko analyser par rapport à ndeko na biso par rapport ya ndeko na biso grâce ndenge annoncé pour mutu déjà ton balaki déjà bazo menacé o c'est que et comme keba comme revivre pe na mo ba keba moko boy tozana Beril Mangangu to komeka un peu ko bonjour Barbine Mungondi, merci pour l'invitation. Shane DKM Flash. DKM Flash, c'est ma toute première fois, mais c'est pas la dernière fois. Déjà tout le barabato bolanda biso, ce qui est mon conseil Ezali, bo pesi conseil sur monde que de trébicher, bolobi non, au sein de ma maison, attention parce que tu as une éducation quand même, ce qui maman m'a raboué, papa m'a raboué.
Ndéromora Boamona no bien te apporter correction quand même toujours là. Déjà on a s'excuser peut-être on a quoi déborder mais ça bien bien encouragement ça fait tellement bien. Alors likamouya il y a Christian qui ex travailleur ya Madjabou Talent a comment on travailler na grâce témo. Problème na biso ezanini on dit Madjabou to porter on a cœur siko ebe ça be esprit té. Nga personnellement na porter Madjabou à cœur parce que ils ont même ko propulser ba jeune chrétien. Et qu'on propulser ba talent mon boy. Et qu'on propulser ba to bazar ba chanter le lo ba ko tana mai kama M5 audience. Mana avant tout monde ba rythme mongoli. Une très belle voix, je le dis bien, une très belle voix. Mais Naki Sangan, ce qui m'a dit, ah, 11 opportunités, pas mon amai kalamai, bakutana. Mais quand même, Madjabou est propulsé. Et que tu as une bêtise. Madjabou fait comprendre que tu combattu. C'est que tu as délire. Tu as délire à Mickey, et ça bien été. Christian, sa caméraman, il y a grâce témo. Grâce témo, le monde a compris forme et a reçu les émissions. Grâce témo, comme le là-bas. Ingrid Kabon a changé forme. Alors on n'est pas dans la bêtise. Alors on a changé forme. A mis ça les gastémo. Oh, gastémo comme il est là. Basta l'émission passer les listes. Passer les listes va aller partout. Passer les listes va aller dans la chaîne belé. Passer les listes va aller dans pétage. Ya mon ça bon. Ngani suna na trébiché ne bro luxanga. Ba luxa de nilesi. Ce caméraman a hier quand ce que ça ni. Caméraman a travaillé. Ne dans tu as travaillé na biso na caméraman na biso boy. Yo na besoin de travailler na chaîne mo boy. Ce qui est bien, le parce que le caméraman, problème à caméraman est ça, wapi. Le caméraman est allé à gastémo jusqu'au rafouta. Soit la baigne, donc il m'a montré que caméraman est à côté. Est-ce qu'il a invité caméraman d'abord invité? Tu gastémo, moi bien invité naï. Soit par exemple, tu vas quand c'est pas gastémo, ou bien quand on est ce qu'il y a des niles dans le lobby. Les gars, tu vas pas que c'est ça, il va répondre c'est ça. C'est que ngande dans le lobby, va pas le kanga. Tout le monde a capable de faire une misonnalité à Kanda, va kanga capacité. Qu'est-ce que c'est qui a capable bien sûr, mais réponse c'est qui était à quand Luka qui me tape c'est qui réponse. Attends mettre B50 oh ça qui mission moi sinae. Luka qui ba cameraman. Ba Luka cameraman te cameraman n'a rien va pas B50 balonda mona kindenga na TV. Tant paye moi comprendre que moi va t'en un problème te mais un problème c'est que moi sinae nda répondre ma be le long na B50 balonda moka. La PCV monte B50 balondo a invité un coup na rotana mais na joie que tante ebsinga bana voyage na fali pour autant bazonga mboka pour ailleurs comprendre que ngana sala cop non ngana sala musana ngana réponse né ya muntu apesa kinde ça peut créer des problèmes. En tout cas Madja batika futilité. Batika ko ta futilité, ba perception auto na pour ça biba auto ça saison de na lire non mon saison de zalaté. Ba be quand même ba to bino bo aspire ba comme ko aspirer que saison de aya. Yepe acha talent na ye, talent na ye fongwa mabo yebité. Mais tant makambo ba ni ba c'est que saison de to zalaté. C'est que sombele yombe ko na saison de parce que moi, je pasteur Mike Kalamai, Azana Madjabou, peut-être que je vais en Barbine Mungon. Par exemple, si le pasteur Mike Kalamai et même Batébé dans Madjabou. Et Belengaï particulièrement parce que Azara Nalingake, Nalingake, conditionnel, Nalingate, Nanintérêt, Ngana, tout cas, la route dans la vie, Namonake, Menga, Nalingakayenga, Nalinga Mike Kalamai, me casse. Comment on est comme musique, mais tout de lui n'appréciera en haut. Yenda sala ke na sala vraiment coacher na kati ya Madjabou na saison oyo ke nini na ngwena na kota absence na ye et memi pe combien présence na ye kota ki combien absence na ye pe memi combien alors Madjabou tu as pas sa futilité tu as pas sa musala c'est comme je m'excuse comme gasté match na page na Madjabou luxanga gasté ma chroniquer ça chroniquer c'est ba te be ba derrière ye monte que beaucoup ka guerre sur guerre biso peut oya kana gasté mo na ebi na ngai sana ba mususu ba bolole mususu ba oyaka kota Madjabou pona ba clash moko boye ba clash moko kota mais beaucoup plus to ya na Madjabou et ya gastemo poto za par na est-ce que Madjabou za communauté chrétienne bon ngai est-ce que no boye ba jugement personnel bino bo sa mama nzambe so mtaya beti no ndika nzamba jugete sur ba jugement personnel wana ndena boye ya Madjabou so ngolata en tout cas Madjabou na futilité botika Christian fanda Christian sa ataki caméra aloba kité bref ane pe cameraman abimara na écran té botika kimia mais babi yende mutu eza cop na ye abenga kikutu era basa la cop moko contre Madjabou po balia Madjabou mbongo mais simbité yango wana sikoyo ake pas grâce témo
tu évité mais grâce à mon père il fallait déjà signer contrat na bata Madjabou ba comment travailler na bango na lire Madjabou pas lobby trop c'est trop ba traiter de tout sauf de rien et mbala mingi bazo traiter toujours mon abatebele balongoli kutu kombo ya vaseline comme Madjabou a lobby cette fois-ci a porter grâce à mon plainte faut ba samba on a yoko loba si que grâce à mon porter plainte faut grâce à ma salinini je me pas ba kama Madjabou là ça va te faire ma Madjabou ma gaste mon amona que sika lobi négativité de gaste ma poser qui ba question na dani les arane mda siko ba na dani les te ba mo dani les ka gaste mo na batu pani pétage dani les so ba beta ba pétage ba ko ka kangisa ite na mona ba pétage dani les boko ka te siko muto ba ko kangisa te bozo ki na mutu ma ba bi ke micro na caméra na ene besa ke moi 50 francs et da ka futa ndako ana ma fa mo betali la rai non ça n'est de trop Madjabou so mon cas qui bon dit mais pour bon dit mais journaliste était pour te bé biso auto tu vas proposition bon répondre à coup de silelo so moi qui bon besoin pas journaliste était bon ça na batu ya ba pona mona ba sa mini batu ba na bi wani wana ba na ba mama wana et ça problème te bon c'est vrai que te monde yo côté demande le ko na mettre ni sa beti ba ndika na mama Madjabou yo moi ils ate point ba so ba kan sere to ba ke sa ba lwani patanga ko Madjabou na mokili baka ngisabisa na bonzambe lisusu tokima wapi poto yeba mwana mokili so sini tokima na bonzambe siko na bata bonzambe ba pasteur ba okanga bato ba pasteur so comme tant comme na ba lukisi ba kangisio bisa so konkesi to kangisa na siko wapi bolingo za wapi amour du prochain poto ngoko kangisa mtoka gastemo bambongo ebima makama ba relation mais que la relation nantimte regarde ma cause dans la relation est plus que mon Madjabou relation c'est à niveau par niveau grâce à ma cause dans la relation peut-être il y a plus que nga mais nandimi te ni mara Madjabou pour yebe tenga yebe to quartier moko à sa relation ko le ka été c'est pas bien amour du prochain to lobaka wapi yango vraiment Beryl Mangangu to zo mona kana internet ne mambango zo kende zo kite mata to moni nani Fivette Mayamba bakanga chaîne na ena kanda wana lekaki na télévision alobi Karine Mokonza obota na pasi tia ko benga bato basala ki likita po ba bloquer chaîne na e parlo koloba bon par là Cernanga FM nga lo barango mutamta ba propos na e mutamta za formation ya likamu na e omoni peut-être nga mtoka nga beso ka nga chaîne na ngate na bi forme na loba mais yé pe forme na lobaka omoni mais alobaki bien té peu importe quoi on a problème na mutu alobaki bien té parce que moi so déjà ça kanazé mais déjà ce qui pèse solo ba attaque ezaka de partout ba la culture na biso surtout ba culture na biso là ta ber na likam o peut-être kanda ndenge bisaki yonga na la très prudente na sa kanda Barbie na sa kanda foi bani no loba foi bani no ko agir o mani kanda yak et je veux seulement bebimi et sunolio kanda na mninga mabe e ko sa fa Patrice le bio mo demo e côté lenga tango yo samba demo ozate de akenda mabe o mani kanda na muninga mabe ayaka pas saliso réaction pas que donc ce que ba yakanga o tika mona mutuminga sa ke lo mabe na sa kanda e ratika lié moko a se rendre compte kangai na sa ngo point c'est ça la colère. Na sa colère, na sa ya kanda fo ebara, cause la maîtrise de soi. Yango ba sanga biso maîtrise de soi. Maîtrise de soi na sa kanda oeba na robimisa nini, mi na robimisa te. De préférence, nga c'est bien na kanda nga kanda ngeza na silence. Na c'est bien na kanda nga makasi. Kanda na vanda na loba tene na sa no boy. O mo na nga ska na po ba binga na lobaka. Parce que mo na nga na loba suto comment que mto na kanda na c'est bien na niveau kanda nga. Po na boya ka de peur que na bimisa maloba moko boy. Après, na comme qu'on se rend compte, pourquoi? En tout cas, Fivette Zaki sous mon soeur à Kanda, la chaîne monétisée, chaîne Amisama, c'est un fan du Kuba Kango, et pas moi battu, moi, pour finir bat. Ma belle, je suis à Karine parce que Muntu, Karine a la femme après qui vient, Karine parle à bateau, à l'obé la mabe, Karine a fini massivement battre, Basala et le roté, après ça, moi, ça a fallu combo, à Sala et le roté, à l'onglet, il y en a que chop, à comme ça, dans la mayonnaise. Au moins, il y a peut-être Fivette agir ça qui na manière voilà mais on va aussi en tout cas peu importe au moni YouTube ezata ekoleka ya to vana beto lato na muki YouTube kangi to zanga lo bango oya tanga classe azonga la big tanga te mtonga azonga cop ne opaza ki chel na boulevard ayaki ne kaka azonga siko après ça il y a une vie bon ata YouTube te to mona nan Kamo Lopez akufaki akesa avenir akewap des mères na ekewap
mais ana mokili ayaki star yo kasi nasama belaki oza star kaka oza star te pauvre mapete nani ekwei donc lelo youtube ekokufa te mais yo kokufa nga mpe na kokufa youtube ekomema bato life biso omona eza délire mais nzambe ayebi délire te nzambe ayebi oloba mutu mabe oloba mutu bolamu nzambe ayebi wana nzambe ayebi ne ote basala na bango kabaje nzambe akota baje ezango kabaje te toyeba toke wapi ntongo oloba moninga mabe vraiment siano na nga eya na nga nalinga bango mingi alobaki mabe alobi vraiment mabe mais comment on a susu alobi ye moko susu par rapport à bato ndenge pe ba lobi na ye bato balanje na privé et tout abi Karine Mokonzi alimbisa ye ye ayebani na Karine kala balia na Karine balana na Karine balamuka na donc ye ayebi Karine alimbisa ye mais entourage ya Karine nde eza mabe mais ndeki susu oui à s'excuser vraiment pour na yo kolobani après to kota bon c'est ça vraiment nayebi ete ka s'excusaki abi Karine alimbisa ye po aza likolo kanda mutu esalaki ye bongo omoni soki eloko akanda na oloba okobimisa eloko moko boye mais je pense que asengaki pardon na de ye moko te msana bato fivete monde olobi boye soki Karine azwi likambo ayoki mpe bien siko yango wana osala eloko moko boye bato bareproche oyoki mpe oye mpe osengi pardon na communauté ata nzambe mpe oui parce que bato mosusu akosenga pardon te biso tomonaka rando tomonaka rankine sia ngai nazali naki esenga pardon amonanga lâche matali yango te atali peut-être kovanda bien na Karine ye aza na badefo na ye Karine mposa omoni Karine azala na star makambo bayesamaka bayuma nde basala yango Karine akani na tata kena chaîne na mutu abloke Karine ase faire star yo remaka te Karine boko finga fama ya la maka awa star mabo fali bafinga ke yobi combien de personnes fali la fali na plateau so fali asangager ka batana so finga ngana na ba vida bango ya katika RDC tokota makala eto ndati mais on a ke fali ana star ne Karine Mokonzi koma na star bon yana komone bo finga mais ba bolole nde ba na bayuma moi na Karine banga soba comme ça Karine au niveau avec Karine asiliki non Karine aibike Karine en soi ba star lobela ye mukobolo be Karine te sega longo star ce que le bolobele ayeba ke tilo longa na ka star ce que c'est na ngai lora sali c'est vraiment une bonne chose oh tabiso to mokito bien ayuma menza mamoni ayanki na kasa nkolo ponza malinga bongo omiselo moye mabe moyo sing pardon en plein air nesko yo to no linga ndelo pito isa Karine avant batu balimbisa yo leka senga batu nyonso yo finga ba pardon loka no senga te baka o ando me mankolo sko o five sa sali o no Karine asala te Karine na zo micro na tatembo mama Sylvie ma pata limbisanga asala te mais five quand même asala mona ke or micro amuta yo kaka hors caméra amuta ana ba conseiller atanga ayebi quoi faire et quoi de ne pas faire ça quand sous la colère ya ngonga na autoexamen sous la colère à agir ils arabes vraiment propreté voilà Beryl Mangangu to moni su awa kaka ndeko na biso concert na biso a Puchu a bloquer chaîne à Fivette car aye mo ka bloquer sous chaîne amoura to éviter to kende wap na système ko bloquer ba chaîne est-ce que ya finga batute to ya clash sur batute pour lelo ya ko ma ko bloquer ba chaîne na baninga c'est quand il pas bloquer chaîne ezanga ninga tunaka ya lobi azana nani ba technicien o ba likolo makasi donc atalo ba meke ba bloquer chaîne ne simba yango moura na Fivette ba ko sanga te ba keli ko pa ba technicien pena ba technicien ba mana ista ba luki bango pena na yebiso ba ndoki na yeso o ba mana ista ba bloquer na chaîne ba bloquer na mutu même ata ngo mateve bo caméra kati bana possibilité wana te ponga na ko bolela kako bolole wana bolela ba bloquer chaîne sika bena bo sanga bo bloquer bo zela nini bozo zela nini mama atoza technicien ya world YouTube ezaka mundele wana okote makamuna ka mundele pa traitement YouTube aka ba femme yo bloquer mundinga femme pe ba bloquer yo bolole bo kutu mayele pe zate ka mayele ro bloquer atanga ka ba ko ba ma plateau en actualité te o mata ko te ba majabu mama mayele passer mai ya konta ka mama batu te yeso ko akoti kaka ya zambuma mabe po bino mo sanga ba bloquer yo le bon lela ezanga bino nini bo sanga ba bloquer atana butu bloquer sika loka ya nyoso muntu ya mabe bloquer membo che peto na mali Gabriel na moto mati ba zila nini na matayel no se zika sono bato akati baziki bale ya nini nana yaki na nani bino mama ba ke YouTube ezakigiste biso ndo esa ba komi na 100,000 abonnés po na ba komi na pembe na monétisation a bloquer bon se ba chaîne bango ndesko ba mama yumat po bango po ba bloquer ezangani j'aime pas d'hasard technicien makasi pese ka stratégie yele cop a bloquer l'homme chaîne kitoko j'aime pas de ko ta ba abonné wana a comme ça repananga monétiser mbamo yo kuna ukangami
Voilà qui Beryl Mangangu et les boutures de la presse. Tous arawana na habité notre cameraman ngongeza nanu. Vraiment tous mona ndenge makambo ngozo ki internet awa. Baninga ba obala to sepela na ngambu musuba o sepela ba opesa ba félicitations. Oh to mona ekuto manike aleki azu pena attend 10 minutes pour la ko féliciter Malika Mania ndenga bimi na bêtise ndenge le nzamba kangoli azu mobali na ye abali komi maman akomi épouse ya mutu moko boye na ebite pona yo kolobani pona manike niveau ba guerre bazana mais à 8 ans ya koleka ko féliciter Malika Mania pona yo kolobani ngai na lobango omoni manike amuta guerre te manike ala rende mutamayele manike à l'époque avec mutaba guerre mais lelo to comprenez que achaki bo mama sagesse kotaye manike na manike aza mukolo Malika est-ce qu'il y a un intérêt à être Malika ndika na mutabali bien n'est-ce que tu veux tumito et salaka natala ke félicitations wana omona ke ya mutu moko félicitations mais c'est sincère kacha moté salaka tamba bezalaka amashaka pe mamota yaka to mona manike afinga ba Malika lesbienne ba lesbienne ko botanya comme na bango te mais le matin le loka bien salami ayet mabene ya biso itio me ko so di photo ngaka mabe. Attendez, Manika, c'est félicitations à tous les terroirs de bande à Vichoté. Manike a été sincère, a félicité Malika Baliba la buste, a Baliba la pote, to fan étant dans sa banalise, mon écoute, je m'en paradité, a Baliba parce que Zaki t'en a, et Zaki s'en biv, enfin, je dois t'honorer, elle est honorée. Na Manika comprend que, oh, elle la bêtise, alors bien, tout ce que je dis. Manika, la banque, Manika Baliba la buste, a Baliba, oh, mon bal, la sepeli, à honorer moi, ce n'est ce que Zaki Karine va balayer, bon, Manika Ngaya. Non, il n'y a pas comme la parole et la sagesse. Karine me compte à finir un babia. A finir babia, mon toit à Pola. Mais au moins, il faut Manika. Il faut Rolanda était. Qui peut Takufa. Ah, ça pas bam na yo. Baba Kufa, au finir nos esprits. Est-ce que Manika va commis? Ah, comme c'est quand Manika va commis. À la peine, on a fait un Manika et l'on coupe, mais les commentaires comme eh Manika comme la sagesse est né l'autre ligne na YouTube. Avec nos enfants, moi, bon, so il même pas bien avec un bon pas yeban. So des jours yebani, et ta maman, et ta yaya, et ta mon monde dans la famille moro bataille la yo. On a un bel famille moro changer format. Toyo betrabo. Yo kasi poto téléphone Manika, Manika ta marabe ta sundikate. Autant de chaîne Manika côté de mbongo. Abeta sundikate. Mais babi que Malika rotinda moura pour se kaka puchu ase kaka puchu na mbali na ye alobi bazangi mbongo sale fe ba yebisa ye aluele bango sale tat abi babali mariage moko ya ba pauvre il fallait Malika yebisa ye ke bazali na mbongo sale te alinga aluele bango sale te ma yenda yebite lo mange comme dans espace yenda yebite mona mange vital camere ezana sale azanga mbongo ya pullman azanga mbongo rotana azante vita kamia kutanga ko kangata basanya sa gombe abi ba ministre ne ba vanda masana espace yenda yebite yenda yebite yele soza ignorant bala moi ba pauvre mbala sala raté ndimika mbali moi sala elo c'est important femme légitime ndest que to fandi c'est important bino mbala ba mbongo mbala ministre mbala ba riche bozap c'est important femme légitime c'est important sa femme légitime ato mato ki to mi ba mi la femme légitime Nesika to fandi. Lolo so famille na bango Malika na problème ba bi référence mo boto benga Joël. Joël Malika za neni. Ena nini kuna? Ena muntu mabo so na problème na Malika alika na Joël. Au moins sika to komi. Ana ba famille ba sepe ba misi ba mbongo na bango. Ayo moni geste ba li passe ça été na coutumier. Au moins na kangote li passe na pe na alliance. Azongise na musapi habito kabwani azu chapeau na ye alatise habite désormais ngana li passa nanga li passa ne komi Malika bandi moti na niveau jimo pena bingana li passa nanga intimité wana c'est important femme légitime li passa pena longo libéré cérémonie sombele alongoli alati pena alelite pona minza na posta kina posta na mystère ayami habite amemi li passa na ye tina kiti honneur avant d'ici habite désormais olongo yanga okomi ya mania dans ce dans un posta na yo il faut la contacter ayaya niveau wana voilà comme déjà suka émission na biso mambote na bandeko ba Rolanda yo bato ba pesa biso pe confiance na DKM Flash TV tozaki na Beryl Mangangu moi liloba la bandeko ba Rolanda merci beaucoup na bato sa kinga na DKM télévision en tout cas Flash télévision eza première fois mais c'est pas la dernière fois
À chaque moment que vous aurez besoin de moi, en tout cas, je serai là disponible pour vous servir. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur DKM Flash TV avec Barbine Mongonzi, la capricieuse de la presse. Moi, ça, c'est Sarabino. So, c'est une analyse d'Abisso à l'élo, au s'abonner, ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois, l'élément d'Abisso à Bando Kota, Bando recevoir, vraiment en temps réel. Merci à notre boss, David, papa David Kanyama, Nde Makambo. Merci beaucoup. Bon s'abonner. Ah, bon, vous allez jamais dessus parce que tout ça là que fort, vous avez une information pour nous conseiller Sabino, Bandeko, Bopé Sabiso, confiance au Bolanda Rabiso. Merci à notre cameraman derrière la caméra. Dieu merci, Maïmba Mtosa, image en web, Bozo, mon angoboé, ceux qui nous ont bazongité, tout le monde a même numéro. Bye.